Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, aujourd'hui je vous ai amené encore une fois de plus une influenceuse, TikTokeuse. Elle aussi, de sa part, elle est venue faire une petite analyse à propos de ce qui se passe, à propos de la mort de notre artiste comédien Gianni Faye, le Franco du théâtre, Mobutu du théâtre. Et elle aussi, elle s'appelle Benita Yabe. Aye alobi aye pe na analyse na ye. En tout cas, yabe à contredire Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi alobi batu batika ko pointer la brune du doigt parce que ya Gianni pe asala mao mabe, ya Gianni pe asala mama Sylvie mabe. Yango wana lokola nyonso oyo tosalaka efutama na mokili ya se, yango pe la brune asali oyo asali wana pour que ya Gianni afutama. Mais yabe aye ko contredire la famille. En tout cas, tolanda biso nyonso tu, tolanda ye comme ça toyeba nini oyo yabe amemeli biso lelo oyoyo na kati ya MK Mbelou TV officiel. En tout cas, ceux qui zambano a liboso to senga na vous continuer olanda yabe, abonne-toi, aimer, commenter, partager et aussi abiso bien. Nzambe a zana biso to la nano Benita Yabe. Hein? Bien. Ma chérie, ata mokile balancé bino na balançoire. So zana ngo osungai. Osungai. Ebele ba fi awa. Ebele ya ba fi awa. Lokwa ba yebana na réseaux sociaux te. Akenda musala. Azwaka salaire koleka mobali na ye. Papa. Pardon? Père. Oui, ben. Allô, Banim. J'ai ramé mes mangas World pourquoi? Comment? O mes mangas World pourquoi? Oui. World. Non, il y en a 6 à mon nom, ça. Non, T. Lobi les 15. Aux arts. T. On m'a dit ça qui Et on va dire papa de la T. Nada na live, tout sur la. Parle-nous de ta relation et Ramsey. Comment on a? Limiana Tinagura ta satin. Parle-nous de ta relation et Ramsey. Je suis sur le réseau. Hein, on parle là. On a relation à un époque. Ok, qu'on ça les messages à demande. Là, on a satin, Anna. La fille de Dieu, je te salue. Bénédicte, love you. Ovimbi bozoli ni nazo mela C40. C4 zo mona na te C40. Nako tongola ngona façon nyos. Les TikTokeuses, merci pour de roses. Edwige de mon cœur. Nao Lukayo.
Mamie de Joyce, merci pour de roses. Ah, mère, désolé, le 8 mars, Nabimi Seba, mère. Mère Sylvana, je te salue. Restaurant Moro, na habité na zozonga poto connexion za vraiment ko payer nyon surtout. Tant on ozonga poto promotion na zongeli ba promotion ba émission marambo nyon surtout mère. Désolé. Le 8 mars Nabimi Seki de nzambe nanga ya se ya mokili. Maman bokilo nanga na maman, banzambe nanga se. Aïe, financièrement. Nabande kolubeli comme ma belle famille. Non, tu as tout. Na minito. Mas Sylvia est là. Ma Sylvia est là. Oh, elle est pas là, et pas ya Jani. Ma elle est là. Oh, elle est pas Jani. La brune, elle est là. Bolingo, ça 2 personnes. À ta famille, à papa Jani. Et ça là qui n'y surtout pour la brune. Pour maman Sylvie. Tant que papa Jani a linga qui la brune. Baza réellement à la brune. Pe a koufi na maboko ya la brune. Sozo vivre na mobali a koufi yo tikali yo destiné na yo zo continuer ya ye souki et pas na yo. C'était toi la femme de sa destinée. Donc moi si la destinée à tonton Jani et qui maoté et qui Sylvité et qui pape la brune. Et la brune, toi tu étais la femme de sa destinée. Mais tando tiki. Tanda kei. Sauvanda ata kimia. Et ça bateau balingé ba défendre. Et ça bateau balingé ba loba pona. Merci Alicia. Papa Janinda lingaki yo. A minimiza Jan mao pona yo. Mais mao ole la koleka yo. Mama ole la bien ko. Lela bien. Nebi ko lela na passe au raisonner belé. Lela quoi mon Christ, lela bien ma belle. Lela bien ya. Nde yo lela na mtu faka lela. Ezale la brine. Nde yo lela wana. Il faut que la brine na lela bongo. Pour pene la brine pende pa janya lingaki. Pa janya lingaki. Yote. Si na ba passe na bisengo nyonso tout la brine na monisier. Mais bazale ensemble. Na dernière minute. Azongisi elisusu. Na kasho. Po wana yaki kasho. Wana yaki na liba yaki na kasho. Nga ba moma ba délire ya bisengo wana na kasho ba libéré pa Janiali ya moi branchette. Que sokola mai. Son problème est côté de discussion côté zongi na kasho.
Maman, lela bien. Lela bien. Lela bien. Passe à ton fils. Pensez à moi dans euro. Lela no bien mère. Koya sombate. Koya bambate. Nzana on a talo bien. Okomi pe dali ya beauté. Yo mutu bato nga yebi kana yebaka à l'époque bato balata ba fio balata ba manette ya ba bois noir ya ba manette moi lèvre côté rose baka ba fimo ko très bien éduqué baka ba fimo ba kota mambo ba tuté ba sisa ba université batanga tellement mingi ba réseaux sociaux lobelaka bango eloko moko te mais dalia oyo na lunette bois noir moi il est lèvre rose dalia yo tangaka wapi. En tout cas, on a yebaka bongo. Ba fia vie claire. Ba ou ba kola nzoto neti moi pete wana nzoto kota mafuta masokola lokwa abisote. Moi pete moi nini. Naso comprendre tes générations oh. Ba fi tout ya nzoto pete. Ba koma minoko milai. Autant à peine na EP 4 te na EP 40. Bana ifasiki tout ba koma koloba na réseaux sociaux. Bana ifasiki yakala. Avançons. Te sali. Bana mabe. Wanaka yone la simanoa bat. Bakuma ko landisela mibali miso. Epoke zaka mibali ne balandisela biso miso. Keba. Cléopâtre. Bon, on va bien ma casse. Je crois que Megan Ange Sili, na moneti Megan Ange zo sila. Megan Ange zo sila, pona clôturer la brine, vanana litoko, Lela, papa, Gianni, le père de tes enfants. Plaire le père de tes enfants. Ouede papa Gianni Fayate. Paix à son âme. Mais le col Nzambe, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le col Nzamba yoki mawa, na population o eleli Gianni, na mabena na malamu na ye, atindi musungi, bakunda ye na kimia. Bakunde na kimia. Biso basi ototikali. Tozwa leçon. Mibalo botikali. Bozwa leçon. Na yebi couple moko na Suisse. Ata tata bani ndenge nini. Mobali ata bilingwani na mabele.
alingi DS Mukadi, alingi la Barbie Nzimbi, alingi poupée nini, akozonga ka na rompo na mokanda. Tango koma ka era renouvellement. Azongi bébé. Force à toi. Makambo ya jane peso makasi. Mobali o abotisi obana to mobali o bozo vivre na ye tant que bolingeza na motema o sa nini bozala bien o sunga ye. Ko sunga mobali eza faiblesse te eza kotola te. Je dis et je répète. Ata bo kati place o bo finga na commentaire na mesana. Ko sunga mobali na yo eza kotola te eza pe kizoba te. Eza parce que tu as son amour et que muto balingi eloko nyonso balingi ba protéger rango. Eloko yo lingi o lingi ezala bien. Eloko yo lingi o protéger yango ezalaka kotula te ezalaka pe kiyuma te. C'est parce que il y a l'amour. So bolingo ezate to sungane banda wapi to mona na wapi. C'est parce que je t'aime. Pourquoi tant mibali basungara biso et a problème te. Nba komaka na Bible place ni verset ni ba komana ba komaka ka l'homme mangera na suyer ya front. Balo bongo na motoki na ye. Balobaki l'homme. Dieu a créé l'homme. Tant que balobaka l'homme ya Bible, balobaka l'homme ya mobilité. Nzamba précisa tant que l'homme quittera, la femme quittera. On a lobeli moi sina mobile. Mais so balobi l'homme en général, balobi moto. Moto, oh nzamba sali. Être humain, l'homme. Balobate ke ndenge moi sina mobile, na yebi te bu pesa nga version na siko. Tout de suite, avant na kata. Kendenge mwasi na mobali na sali bino na mokili bwe mobali oza na obligation ya kosunga ka mwasi. Non, ce sont de devoirs. Oyo ketan olingi mwasi na yo aza na ngote, aza responsabilité na yo. Olongoli e pa ba parents na olongoli oke ko honorer ye, oke ko bala ye, maladi na ye, ko lia na ye, nyonso ya ye, ezalaki na responsabilité ya baboti na ye. Mais yo olongoli e pa baboti na ye, okomisi ye ya yo, alors oza na devoir ya kozwa soin na ye. Yana on attend Niclette. Niclette na pesa kyo kabelo. Patricia Sindani. Mais ko sunga mobali na yo eza crime te. Eza pe koza le tula te. Eloko la brune azangisa na via ya jani yango wana ko sunga mobali na yo. Pona la brune ko sunga ya jani ezali ko lalise na kata ndako ende kuna bino mbale boboti bana. Ko sunga ezaki ko pesa soki ko to pesa ki mukanda. Olinga ko sunga ye kate olinga ki omi sunga mape po alinga ki yo. Alinga ki yo. Olinga komi sungama na bana balinga ba sungama. Parce que papa la mukana tonga kenda musala yaka na mbongo. Mais yo sunga ki ete. O sunga ki ete. Ko sungeza ko sombisele masangu te semulete te na poto. E biloko tonga sisoli ake sa toilette. Pesa ende mbisa péché. E pesa ndobo a péché mbisi. Yo bande ko pese mbisi wando pese ndobo te. Ifa ko pese ndobo a péché moko. Na ndobo ana mbisa linga bimiso lingoza la bénéfice et bénéficiaire. O linga ozwa ba no balinga ba profiter.
bano balinga bazala na assurance yo pesa ke jean ou peke body somela ke parfum atambola na mutuka na yo pas de problème ça fait partie na bolingo mais na bamboka ba poto ozaki na facilité yo pesa ependo bondambo a péché pour filer na bino etonda. Mais que le Seigneur te bénisse. Bande odanga basinga na okata poto eza boye mais to boye yango te parce que eza mboka na bavantage eza na bavantage ebele eza mpe na badesavantage nango mais eza na bavantage ebele. Désavantage a poto eza mokanda so oza mokanda te eza désavantage parce que oko évoluer te oza esika moko même mpo longwa Paris okenda ta Suisse oza na kati ya nini osombi billet mozobanga parce que tu n'as pas de documents so bacontrôleur bakoti a baokanganga. Désavantage à poto yangwana si désavantage à poto yangwana si tu n'as pas de documents. Parce que je ne pense pas une personne qui a des documents en ordre à cause d'un esika olala. Jamais. Soku ba demandeur d'asile. Aya kosi abomi famille abomi libota mboka makambutu. Mundela zala zoba te. Ayoka o muto loba. O la brino loba pa mundele pona ya jani. Yo mokando yibi. Pozo mokanda te. Yo moka o yibi. Bisote. Conscience na yo. Ramsey aza mokanda. Question bête. Yana talao. Babino sona landa bino. Babino sona landa bino. Yana tala. Na chakyo babiliso. Na chakyo babiliso. Adasa na chakyo babiliso. Batonge koma na chakyo babiliso na banina pondu. Wasi penda Ramsey na kata France. Azanga mukanda. So Benita na mukanda opisi. Azala kuno na kin. Ayaki kin pokota France. Kin pokota France. Na cheki photo na kata ndako. Ya papa. Ye aza papa. Akuta tout na fourchette. Tout na fourchette. Na papier mouchoir. Tout. Je vais dire à une femme qui me regarde ici. Zayo. Nga, bit na réseaux sociaux au peso makasi. Vous allez décourager parce que les gens qui au comparé, je m'excuse, vina yo. Ya yo ta musu za mien. Yeta musu banda semaine bandi. Non, je te coucou bébé, bonjour bébé, azuangote. Azuangote. Mais yo, banda to côté janvier, ti to comme na mars, ozongo ka fele. Bon,
ata boswani bokoswana na téléphone je t'aime bokoswana kotuna te u oza wapi mais boza na koswana aza moyibi aza criminel aza ndoki tant que ton cœur l'aime avançons tant que son cœur t'aime avançons bao badécourage bato bayaka kodécourage na réseaux sociaux bolandaka bango te et puis bakomaka sans erreur tu forces l'amour nzoka nde ye moko banda semaine ebandaki babenga ta allo chéri te oza bébé est-ce que biloko wana ochauffe azwa atako batuni ata te so bakochauffe biloko mais yo ozolala na kizengi na olala na gigolo na olala na aventurier na olala na moyibi na olamuka na ye bosolola bosa baprogramme avi na bino alors les insultes betango sabo avançons bolingo so eza te oconsidéré bainsulte mais so bolingo ya na motema yo kokopekisanga moto nga na lingi comédienne oui pas tout ça bonne conta papa vous êtes bien ça va pas grâce au bon Zamba zomba biso bande kuti kosala ifona kata merci papa toma na poko nayambi mupani ndeko mwasi so oza na mokanda aide mobali na yo surtout le père de tes enfants songa eza avantage na yo ozalaka na yo lisusu na sujet te ka mobali na mokili oyo to na sujet mosusu tokolobelaka mambo ya mobali eza na talo apa mobali tozaka mwasi na mobali na mokili apa mobali okoti tiktok sika tuna bato ya tiktok awa ngai alobelaka mobali tokolobela lisusu nani apa mibali so mobali alobeli mwasi te mwasi alobeli mobali yokanisi baproverbe nyonso to tozoyoka na kati ya réseaux sociaux si l'homme te fait du mal recule toi place oyo basali yo mabe kozonga te la symptôme oyo yebi être oyo yebi ya troisième to mwasi na mobali kaka yo so totali bien boya ata osoki ata bonjour te journal lelo ozwi bonjour te yango yo kokitisa colère to epa na nga je vais couper nayambi mopaya en tout cas que le Seigneur vous bénisse bofungola mitema na bino ya kosunga mobali ezali kozala etula te si tu aimes ton homme et koza na facilité ya kosunga ye sunga ye soki ye asali yo mabe na kosunga oyo osungaki ye ce n'est pas toi akofuto te ye te po ye asali yo de ya mabe moto afuto nzambe po atalaki motema na yo ovivaki naye na motema malamu nzambe moto afuta yo alors lelo toolela ya jani parce que la brine asunga ya jani te soka asungaki ye yajani so akufaki to ngai totyaka nde baloba l'artiste ne meurt jamais parce que baœuvre na ye elakisaka alekaki
Yo kasi so benga ntsa e choqué nga. Ba document na nga na zana on chat. Kombo na nga. Na zantsa. E choqué nga ta. Ta on a renouvelé na zonge kala. Toma na soir. Mbongo yanta ufunguli konto kasi ko nana eka. Comédienne complexe moko bozu fota mwana mwasa bato atai kitoko kamate omamiki mwana mwasa bato apembe oche oze lungu kwa céleri lungu kwa céleri azoloba mbongo papa nza yo pe luko ya yo papa nza soko zo ya yo papa nza kozwa mbongo pende ebele lokwa ya ngai ozwi foto mwana bato batalati jini okamati otiango faux compte moko boy ngana bien to bando kende kabo TM solidaire avançons. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur nous protège, qu'il nous porte encore vie, to vivre longtemps parmi les vivants. Nzamba sala biso bola muto kutana pokwa s'il faut, to kutana pokwa. Merci beaucoup.